Quedo. Mamãe de mulher, mamãe, Oui, merci beaucoup Papa Joe pour la question. Moi je suis Papa Christian Moussi, je suis journaliste à la Rakelti, je suis également fonctionnaire de l'État. Alors ici au centre d'accueil Kimbangiste, la fièvre de préparation pour le centenaire de l'église Kimbangiste qui aura lieu le 6 avril 2021 est au zénith. Parce que les Kimbangistes n'ont jamais fait les choses en moitié. Ils font les choses en totalité. C'est-à-dire que le 6 avril s'approche, mais déjà, d'ores et déjà, ils sont en train de se préparer. Il y en a qui sont déjà en train de partir et il y en a qui montent dans les véhicules pour aller en Kamba juste après que le chef lui-même soit parti, le chef spirituel, son éminence, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Merci papa journaliste. Pona molulu monene na likambo ya esengo ya centenaire ya Lingomba ngana bengami na kombo ya papa Mutombo Kalumba André. Nazali na Kasai Central na kati na Moneri, nazali diacre responsable na Campem. Biso tokoki kotikala na molulu ya boyete. Tolobaki pona papa esengeli toya ata makolo tokoya mais nzambe molimo mosanto asalisi biso ba moyen de transport emonanaki ya kitoko. Nga nakomaki dimanche, mama akomaki lobi lundi. Tozali kokende ti na Yerusalemi mpona kokumisa nzambe molimo mosanto. Oyo ezali mbala na ngai ya mibale, meme mama ezali mbala ya mibale. Mbala ya liboso na yaki pour représenter Omoneri ya 4e région militaire tango monye major Kandulo akufaki. Ngai nde nazaki secrétaire nde na yaka pe na matanga tour ya liboso ya mibale nde toye na centenaire. Route na Équateur na territoire Bolomba. Osali koloboni na nzela. Bato osali 6 jours. 6 jours na masuwa na barinière. Ba barinière. Oyaki bato boni na kati ya barinière wana. Na délégation ya biso. Baba makasi. Délégation ya biso tozalaki bato presque pene na 30 et quelques. Ok. Na Lingomba oza nani? Na Lingomba naza catéchiste. Bala liboso okoma Nkamba. Voilà.
vraiment na kombo tata mona pe tata mona musato kombo na ngai papa coordinateur provincial ba scout Albert Alomba mokonzi ya ba scout ya Sankuru esengo makasi po tata journaliste tomonaka yo kaka na ba image surtout na intérieur ya lodge na Sankuru penza tango ozalaki kosolola na mama moko oyo akufaki mpe akei kosekwa azalaka moto ya Équateur penza tango ozalaki kosolola na ye na chef coutumier moko oyo ozalaki kosolola na ye penza tozalaki kotala yo makasi na village natale esika na botama malgré na botama kuna me naza moto ya kuna te naza moto ya tata Simon Kimbangu naza mpe mwana ya tata Simon Kimbangu Kiangani nde tosalaki maso po ete tango na kokoma na kamba na kosala tu etu namonana na papa journaliste wana na mosala ya malamu oyo azosalaki tata Simon Kimbangu Kiangani na lotumu oyo papa aponaki na kombo tata mona mpe tata molemo mosato na maso oyo papa representant etokala okakokala mbai Mathias azosala na kati ya Sankuru toyebele po papa aloba na biso ete Sankuru bakolisa kamba na centenaire sika boye toyaki na barrière oyo tokotaki kolongwa tango tolongwa loja tokomi jibele na barrière oyo toyaki kokota ya mama Suzanne tozalaki 420 personnes tango tozalaki 420 personnes na biloko bacharge ezalaki mingi na kati ya barrière yango toyaki na biso malamu tosalaki 5 jours 6e jour ndi toyaki kokoma na libaya ngai mpe lokola bato basala mpona koma kamba na kotaki na nzela ya mai te na leka na nga libaya na zwi moto tozalaki 2 personnes tofuti 120 000 moto ememi biso libaya tokomi ijofa kikwiti toyei kozwa kete moko eyei kotika biso na Kisasa nde nasali démarche nyonso lokola chef spirituel ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule azali awa nde namonani na papa journaliste oyo azosalela ye lotomo na kati na ye Ngai papa pasteur Mukemo Kibishi Jackson nazali pasteur ya section cité Mpangu Onatra tobimaki bato sambo tosali mikolo poso moko na 2 jours na nzela toye kokoma tozokende Nkamba pour la fête le 6 avril, comme nous le 6 avril, centenaire. Voilà. J'étais à la bongo, na combo à tata, moi na fête, tata Mouni Moussant, tata Simon Kimbangu Kiangani. Amen. Bongo. Akasi Bongo. uchi wapi? Uti Basanku. Na province ni? Équateur. Oza ebele? Ok. Ona okene Nkamba? Avant mon nom famille de solo Nkamba de solo. Alors mama kombo nani outi pe na mboka ni Nairobi? Kombo nanga mama Carmel Wazekwa na uti na paroisse à Lyon, la France. Ok, délégation à Lyon, est-ce belé ou bien individuellement bozoya? En tout cas, tozoya 3 à 4 personnes. Tellement voyage en pesamment mikarata belé. Tozoya en tout cas 3 à 4 personnes. Continuation à sur au coma à l'eau ou bien jeudi. Maman vit. Et souka na mpifo. Somo papa, tolobaki pour na papa nous mourons. Toye na ba condition passe mais tolobaki tokokoma. Ok. Alors, président général, il y a scoutisme. Moi, les Lobeko Zangate à tous les scouts. Merci. Na combattant m'appelle mon centre, comme on a Koussamona David, président général scoutisme. Vraiment, na ba scout nyo so mokimo bimba to na centenaire. Nebo Monica ka déjà bilo Congo na kati tolo ba signe ya biso ba scout rolata kuna ba bash ba scout
bino nyonso to se retrouver dans kamba papa pesa ki biso to tonga ba guérite ba ko mona cadeau to pesa papa na centenaire et puis pas oh ba guérite na silité et puis no courage pas bo silisa ba guérite bo to remettre nzambe na biso fongola chef tigre féroce bien des patrons ya mouvement scoutisme Kimbangi de message on a adressé ba scoutisme nyoso mukimba yango na bon anniversaire ya centenaire ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Donc, nous sommes à Europe. Donc, il y a au nombre de 100. Dans la ministère, il y a Paris, la Cuba. Donc, il y a centenaire. Le projet de ma quarantaine, toujours ma Zambane. Au PS, Combo, papa Kevin, Makengo. Alors, pour ceux qui sont restés, un petit mot. Pour ceux qui sont restés, il y a encore le temps de venir. Il y a encore le temps de venir. Donc, qui le 5, qui le 6. C'est vraiment. Bossa la nuit, c'est tout beau matin. Parce que on est à la 4 dans la moto. Et puis, c'est une grande chance pour nous. Parce que parfois, on a dit que la qui base à un événement Oyo. Nous, on a eu la chance. Donc, il faut vraiment qu'on fasse le sacrifice de venir et de représenter. Voilà. Ok, c'est bon. Merci. Papa César Mani, Naza Tibanisme, Tiba Solo Bouni Papa. Tout ça après pour la million centenaire, au moins déjà presque la pays tout baillé, la ville est toujours pour la million centenaire, surtout moi qui m'a tout ya solo photo tout la Kamba Jérusalem pour la conséquence la Santa, il y a papa na mission ici qui m'a au Bandaki depuis le 6 avril 1921, là le 6 avril 2021 ça le Santa. Ndeyango biso tozali esengo makasi biso banoa ya koparticipe na molulu wana ya santa ya papa Simon Kimbangu oyo eza bénédiction na grâce mpona biso peuple africain surtout le noir en général. Papa oye Jojo Kunduli ya tata mwanda vile kanzi bene lutata nkinzi ekuna nkinzi kawona kuma kwankako nkinzi ku Yerusalemu kiona kati tata dangenda wagoga byo wata yani okuvo ndio centenaire siakala kanzi kwankako mpe mize yititunguka kunkamba kaka beno no kumise ketikwe katu mize kunkamba kaka yena empe wasoneka ndo munankandani una wa luka lwansaki yani ndio lutala muna nkinzi kuna nkamba kaka centenaire kunkamba kaka mvungama bosime kalangya uma menkamba yani tata Simon Kimbangu kuna kaiselula ukakiselula wamoneka konyo kuna nkamba kaka mafuti kadila bunge yendo tako kanyo kwetikwe nkamba kamena mitatuko kamena mioleko Yerusalemu diamba kuna bakongo bosinge butata ndo tata diangenda wako ngikatako no centenaire ye ngikataka ila buna mudiamu nanki beto bakongo ngelembo lo Kimbangise ngeye Swahili ngeye Luka ngeye nani ye bosi mbe voko na kukimbangise kanti zaba no singona yakumulaka kadi ngemuntu umuntu ndombe savo ngama mvumi lungidi kuna Yerusalemu mfoko wana tufokolele mpaswa to mazaba wembe wakiyula